alobi na bana ya Smirna ete na yebi ke boza na mpasi kozwa na mpasi mai na mpasi kolata na mpasi kasi bozali trop riche spirituellement botondi na bonzambe ya kitoko kasi nazaka okebisa bino na masumu no Jésus-Christ atika komona masumu ne bana oyo bazali pauvreté alobi na bango ake dans 10 jours yekeba 10 jours na vie ya moto epa na nzambe eza neti yaka une année un jour une année ezalaki 10 jours te ezalaki 10 ans akebisa yo mpoke pour 10 ans Satan akotelemisa maseke na yo na église na bino Smirna oyo Polycarpe moto azalaki nani bishop na église nange keba église wana Satan bakati na babino na bino bamembre synagogue de Satan ezali bato mingi batiaka tembe tina date loyoke synagogue de Satan ezalaka vima église oke na okutango yango e aucun jour synagogue de Satan etikala koexiste physiquement mais ezalaki bajuif bana Israël bazalaki kati na église kati na baéglise mais baza koya oyo toza kosambela mpe Jésus biso mpe toye kosambela Jésus keba bazalaki baherode ke biso mpe ntango komona mwana wana boya koyebisa biso sango ya mwana epuis tokosala nini tokoya mpe kofukamela ye ezalaki baya koboma synagogue de Satan ezalaki bajuive bana Israël bakomaki kosinfiltre mpe na liloba na nzambe akoya kondimela Jésus Christ de Nazareth ke ye mpe biso mpe tokondimela ye tondimeli ye kasi bakeba baza na bino bawana nde basynagogue de diable synagogue de Satan ke bakozala kati na bino pour 10 jours ke pour 10 ans pour 10 jours bakozala wana bakotortire bino mpo tika kosala nini bakoboma bino mpo mosala ya ngai Jésus esala nini kasi bokeba baoyo nyonso boza na église ya Smirna église ya bapauvre boresiste ntango kolonga ngai Jésus nakopesa chaque motu nini couronne ekoti ya nini ya victoire bokozwa yango de place wana mama Ani Jésus Christ ariza koaprese église ya Smirna ke bazalaki na misala ya kitoko ya bonzambe kasi bapauvre olia na pasi olata na pasi ndako na pasi mai ya pamba komela na pasi makambo nyonso na Smirna ezalaki ya pasi bato bazali capable koloba ete biso depuis ntongo nano tole na biso te kasi onokuta bango biblia mikolo nyonso esala nini efungwama losambo ntango nyonso baza nango ye biloko mama Ani oti koloba ete yo moto oza komona ete ngai naza nanga pauvre tiki nanga kokende na église mama keba Jésus Christ tokokende na baéglise ntokende kokoma tokotala koma moto aza na mbongo me zero aza na mais awa kaka totelemeli koma moto azali pauvre Jésus Christ apromettre bango teke na kokomisa bino bariche mpo bosambelaka mais alobi na bokokanga kaka na kipauvreté na bino na mpasi na bino mpe bokokufa ya solo bakoya kobaboma bino batakase bokangama kaka na losambo pauvreté mama tika ekimiso église te ekimisa yo te pasteur bakimisa yo te mpona bisalela ya mabe kokende na église mpona pasteur te otali mama na gauche yazolata malamba ya kuti na Mercedes yo na makolo kuti uti mosika ni papa kuti nzela ekatani kokima église te Jésus Christ alobi ete na suka couronne okozwa yango na suka yo kuna na lola ba movia bena monatia to lofelo oyebi susu nani lisese ya l'homme riche na Lazare awa tokomi na vie ya Smirna bokangama na pauvreté na bino kasi ngai Jésus na reconnaître que bozali banani bozali bariche me boyika kaka nini mpiko contre banani contre baespion oyo baza na kati na église na bino baza baespion bakoteka bino bakofunda bino oyo tosambelaka na frère tere keba nzokala ye nani mofiti mama Ani nayebi te soki nano okonfirme ngo teke na baéglise na soki bazali synagogue de Satan tozomona ngo frère na ngai bamosusu donc otali mpenza babizali mabalobi oyo mpena frère na Christ azosala biloko ya ndenge oyo mosusu donc otali ozosupporte biloko yango te ekimisi oyo meme na église olobiki na préfère natika nanga na ndako ke nakende église me ndeko nanga kobanga te bisusa na bango mabe nyonso wana eza bademo nde ka Jésus alobaki dans 10 jours bazoya mpo baya kotelemela bino te mpo balebisa bino te eza bongo te donc soki omoni paster na bino azokose comporte mabe bandeko na ngai bobanga te akimisa bino te eza ndenge Jésus alobaki na 10 jours synagogue de Satan ozomona yango nde bobanga te bomoni yango Jésus alobi nini ke dans 10 jours na bademo bazoya po
ba passer na ndenge na peut-être ne bandela zalaki bien suka a changé te akoya na ye yango balobi ati boza bien makambo nyonso bien mais dans 10 jours diabolo azoya kotelemela bino maseke na ye bokima te mpona nini bizalena donc bino nde bokimisa ye kutu bokimisa ye bolemba te botiama mpona na se comme ça nzambe ye moko akote na kititi lokola na mikombination nde bakotisaka yeke na kititi donc place ola komona mama aye likambo intéressant olobi ete nani tozalaki bishop kuna mwana moke Polycarpe sikoyo nani mpona nini bapesaki ekomba bishop aokasi bon parce que aparte mwana ye amonge misala na ye kaka ya nzambe ti ntango ye kokoma vai na bapembeni na baportre discipline ya Polycarpe toujours kitoko bango na baignace oyo encore une fois eloko eza très intéressant toza kotante koloba ete deux génération toza kotate kokale awa nkolo esa prépare badisciple le 12 nkolo esa tiki ba le 12 disciple na se ya contrôle ya nani ya Saint Peter akufi bakiti wana badisciple baportre ebele baza kotikala banani oyo bakoremplace baportre oyo bana kaka oyo oza komona basantu batimote oyo batimote kutu bakomani ba mikolo bana kaka lisu oyo nkolo esanzaka kopengaki bana luyambula bingiana beza kwa muno botika bana mike baya epananga pase bokonzi ya lola ekokani na bango ce sont ces petits là baignace oza koloba bapolycarpe oyo naza koyebisa oyo naza kokonte ndeko osala recherche na yo Polycarpe azali parmi babebe ntango nkolo esotelaki bango nini bamaboko ke boya na bana epai na ngai bamonaki yango wana Polycarpe ye nde ezalaki bishop ya meilleure église parmi les 7 églises ezalaki dirige na bato ya solo te sinoki Saint Petro ye kutu église ya Jérusalem bapesaki asalaki nini amwanga yango akokaki koorganize yango te ebongo église ya Antioche kuna ndenge moko toza koyoka yango kutu parmi les 7 églises te ebongo église ya Roma oyo place ye moko Saint Petro Saint Paul baye kokufela zero na église ya moke oyo mwana oyo ya 25 ans ntango Jean amoni emoniseli na ye akufi Polycarpe azalaki na 25 à 30 ans un petit de rien du tout a dirigé église oyo ezalaki bakulutu nyonso nete ya basantu Paulo batoka na baéglise ya baefeso batoka na bagalacien me mwana moke Polycarpe bishop pasteur ya église ya Smyrne bayebaki pendaki akombongo donc amonaki akokaki mpo bapesa ekombaki pasi mpo mingi mpe tomoni ke alotaki kaka ndoto na lokuta lobi abi o nga nakomi paster botali mpe paster yango nga nakomi bishop o nga nakomi abe to soki otali bisaleli nyonso mabe akafi meme kozala même frère ya Christ te mpo na nini bisaleli mabe bazobenga ye paster frère ya Christ mais soki otali mpena ye frère ya Christ akoko behave akoko se comporte na modele wana te frère na Christ ozalana même si babeti yo mbata tourne sur na gauche bazosela yo mais soki awa tokomi na ntango ya lelo tomoni bapaster koswana pamba paster koswana na bamembre bapaster bango tobabebisi mboka tozoloba mpo bachange bango tobabebisi mboka église na biso lelo yango tobabebisi église na biso merci na comprendre mpo nini bataki bapaster fonanga natakaka bango mpo nazobanda na église na yango nakendaka sezozobanga babishop yanayebisa bango vérité frère oyi paster na biso eloko moko ayebisa mpo na ngai ke asepela na ngai te soki nasiliki nayebisaka ke paster likambo oyo nasepe nango te aya si ayebisaka yango no pas une fois deux fois mpo ngai naloba na vérité frère nayebisa mpe paster likambo boye nasepe nango te paster fo to respecte bango mais kobango eza te oyo nazobanga mpo paster makambo wana eza bien te donc faut to respecte bango même autorité nyonso na bible balobi fo to respecte bango eza bochange otikalisala na bino mabe bochange nebokozwa bambongo na bino bozolukaka nayebi te soki oza likambo soki oyi koloba concernant église ya Smyrne oyo ya bana mike ya moke mpe ya bapauvre te mais ebimi unique église na monde oyo nanu toyokela rapport ya mabe te epai nani epai Jésus Christ ye mokokolo aza koconfirme église oyo komotema na ngai eza wana kasi alobeli na reconnaître bozali bapauvre oyo ya biso même bamembre kuta église me kaka bato libanda balobi deja siko wana mpena aza abe est-ce qu'on a penaza pasteur est-ce qu'on a penaza frère Christ bazoloba ngo même membre baconfirme ngo batalibana azoloba ngo déjà mama problème après que tosisi koloba église oyo ya Smyrne église nini susu yaki wana oyo kolesa bona kiswat na likambo ya malamu to likambo mabe oyo toiko analyser na application ya église eza ko exister pe na société na biso parce que ko bosa na tende ko na oyo zali kolanda so zali koloba mokanda apocalypse
banda na chapitre 1 2 tina 3 sokoza na problème koyeba ete makambo likolobela awa mais mama anipesa biso église nini elandaki après église ya Smyrna tozolobela sikoyo église Pergame yango tokolobela soki toyeba makambo nini elekaki na kati église wana soki badiable soki bazalaki te na kati. Est-ce que vous avez répondre à ce que vous se préparez tant aux hommes à l'église Smyrna? Yeah, tant aux hommes à donc tout qu'on a répondre à ce tant aux hommes à être le bela toni à ta bien même comme les gars na kati église wana. Merci mama Anina banza semaine prochaine tant aux hommes les to ko lobela église ya Pergamum otoyeba makamina ngo Jésus amona jikuna ya malamu to ya mabe. Hallelujah. Amen. Zamba pambola mina tango yeko za répondre bina munene ni susuti semaine prochaine. Hallelujah. Alléluia. Amen. Kombo ya grifa elamba na Yesu kolata bamazatombo ezali na ngonde mapamboli toboyi te kasi liboso nde baame tokanya